Bonsoir chers internautes de la chaîne Koli Media TV. Partout bozolanda biso ya bino bambote yangwana. Lelo to ilisu na émission na bino ya cuisine, émission na bino culinaire. Ko leksa bino ndenge nini ba lambaka ngai ya nguba. Alors, biso déjà messa na biso est adressé, maman ni adressé les biso messa oyo. Maman ni merci pour répondre à l'invitation na biso. Alors, nalingi o meka ko expliquer biso et le bonne ngolambeli biso sali ndenge nini po et aboutir ndenge ezali. Merci maman Alice, moi ça mayele. Na lelo to lambi ngai ya mwamba. Ingrédient na biso spécial lelo ezaki mwamba. To sali ngai na biso to sukoli yango bien, to poni na ngai to sukoli yango très bien. Na ba épices ndenge to benga kango to chi mwandembi, litungulu, ail na tomate mbuma. To sali lipe mafuta ya l'huile, to sali yango na mwamba na pilipili. Voilà, chers internautes, comme déjà, maman n'y a pour biso et le bout na biso ya lelo, ezani ni ndenge ni alambeli yango. Alors maman ni expliquer biso na moni mat ngai na moni biloko nyonso o expliquer biso vraiment na moi temps moko mukie nini olambela biso présentation. Merci maman Alice, tozali na ngai na biso ndenge bomo na bakili kuna. To sukoli yango bien, to poni ngai yango biso to sukoli yango très bien. Pour ngai na vraiment pour la base de la zéro. Alors to sukoli ngai na biso très bien, to sukoli to poni ça bien. Yango na awa to za na mafuta na biso to che yango na kata mona ba publicité te. Donc mafuta na biso yango yo to kosala nyonso te bokomona to kosala kaka moke na biso to za na tomate na biso to tuti to za na tomate mbuma to tuti to za pe na awa eza na poivron matungulu na mwandembi mokie. Et puis awa to za na mbisi na biso okauka to si to sali to sukoli yango très bien to poni yango na moto bien sûr. Et puis awa to za na ail na biso to za na 100 g ya nguba ya mwamba to za na pilipili na biso mibale to za na cube na biso pe to za na mungwa na biso ya mutu et constituer et pas la biso à deux ya planila. Ok, donc maman ni ce qui à comprendre bien nous na biso vraiment iloko élément oyo et ko sala moi pour changer oyo ko sala moi ko bakisa na kati ya o ba maman balambaka tous les jours eza nini mbisi na biso ya kokana moi nguba na biso. Oui, au fait eza eloko moko lubu moko et ko sala bien na ba maman eza vite fait mais eza très bien. Alors eza mwamba auto ko bakisa eza en plus pour mbisa ko kauka ba maman balandela ngo pe mwa mingi mais ko tchana kati ngai to mona mingi eza kaka mwa poisson mwa thon mwa donc tozo chambisa ko kauka na biso na mwamba na biso ya nini pour esala biso bien. Voilà, chers internautes, bauti kolanda ndenge maman ni expliquer biso déjà. Alors to kota penza na bango to kota bomo na ndenge ni maman ni ala biso le buna biso bauti komona tout à l'heure déjà na mesa. Alors botala mo vraiment bolanda étape wana biso ndenge maman ni oti koloba que nguba ndeza point o penza beteli CT oyo ko sala que ezala contraire ya ba o balamba
ntia ngai na ngai na kala nga finika ngai te mpona mona évolution ngai na nga ndenge ezokende moni photo tika ngo nini nauti komona ndenge osaleli biso kotiela biso ndunda na biso ya ngai na moto. Alors bato misusu balingaka keno ezala moko bakalingi yango yo ozwi préféré otia yango na moto etuka. Expliquer na internet ndenge nini pourquoi préférer yango ezala ndenge eza wana. Biso tozolamba la base ndunda ngai ndenge tozolobela ngai tozolamba ngo ya ngai te. Tolingi tolongola aigre wana ngai wana. Alors esengi biso totokisa ngai na biso tango ekotoka bongo tokozwa tokopase yango tango tokopasa yango mpona ngai elongwa po ya certaines personnes oyo balingaka ngai ezala ngai te. Ezala ngai te ezala ngai te mais ezala ngai. Donc c'est comme ça que biso tozozwa ngai na biso tozotokisa ngo après kotokisa tokoransa ngo ndenge bokomona ndenge na kosalela. Siko mama ni ndeni pe na tuna ndenge otie yango ngai na biso ekoti na moto. Ekosala biso combien de minutes pour internet ba na banda ko par rapport ya heure ngonga nini ekosala po etoka na kobela nango avant bandela sikoyo sauce. Ekomela te hein po ngai ya la base ezaka nango pété. Eza légumes moko très pété, eza pas pété. Ngai eza eloko moko que lamba ngo dans 30 minutes bébé. Donc ngai eza eloko pété to que tika ngwata pendant 5 minutes hein, 5 minutes et ko lemba nango déjà na 5 minutes on a bongo to sali sauce na biso. Tout à l'heure pe na lundi sur lobby biso ko fini kakate. Olingaka e fini kamate. Alors expliquez biso pona nini yo lingé fini kamate. Au fait eza pona vert nango. Couleur. Au moins nous avons des légumes. Les légumes nous sommes au moins ngai penza na nga légumes etika na vert na ngone nature. Pour ba mona que nous tous ya légumes. Alors yango nazo tikango et tokabongo sans kofinika. Mais bato misusu ba préféraka kofinika, mais ngai na préférate. OK. Eza un truc de préférence. Ndenge baba koliseli biso ndenge pe biso tozo salela. Ndenge ba mama ba kolisaka biso. D'accord. Donc, cher internet, bolanda vraiment na boke bignon, sonné maman nina zolanda ba étape na enyoso ya ngai na biso nenga cheli yango na moto etoka pour la kubwaka mai wana ngai nyoso ezaka na ngai ekolongwa po asaila biso sauce alors bolanda. Maman to moni sikoyo ngai na biso ebeli. Très bien. C'est quoi toujours l'ongle na moto na biso. Poto salango to sukolango. To longola ngai nango mai nango oyo epi to ko rincer. D'accord. Ikoyo to komi na tapo yo tozo longola mai ya ngai na biso. To longoli mai ya ngai na biso moni nzungu to longoli ngai na biso nyonso na kata nzungu. Poto sukola ngai na biso bien mais toujours na lutu na biso po tozo simba na maboko te tozo sukola ngai na biso po na ngai elongwa na kati tozo sukola po na ngai elongwa na kati moni koki sikoyo tozozwa même nzungu na biso mais tokoki pe kosalela poil na biso kikalumu na biso mais tomoni que ça sert à rien tosalela ba nzungu ebele tokozwa ka nzungu na biso eza propre euti nango na ngai na biso tozwi yango tozongisa yango na moto tosalela mafuta mokie tozwi mafuta na biso mokie kaka totie tozozela mwa mokie etoka soki etoki to ekalingami mafuta nde si boye se ebandi kokalingama nango mpo moto eza makasi mama Alice tokozwa tomate na biso tosopi na kati tomate na biso tosopi na kati tozwi tozwi ndembi na biso litungulu na biso na poivron na biso
totie mbala moko toza na biso na sansa kosala makambo nyonso oyo tozela totie ai na biso totie pilipili na biso mais tokotia nanu cube na biso te ni mwamba na biso tozozela nanu ekalingama mwa moke tomate na biso ebela mwa moke oyo tozosala kaka ndenge balakisa biso na bamama ntango tozokola mama bongo nde toti komona ndenge otyeli biso deja biloko nyonso na kati ya mafuta na biso otyeli biso tomate otyeli biso nini ndembi matungulu poivron mwa pilipili toli toyeba nde biso bamama mosusu tosalaka otie moko pourkoi oyo osangisi nyonso mbala moko kala mona ebomba saveur ebelaka bien nyonso mbala moko tokomi na étape nini sikoyo omoni matungulu nanga na bapoivron nanga ekomi kobanda kobela tomate mpe ekomi kobanda kokalinga mai nyonso ya tomate esili mafuta etobwami sikoyo nazotia mbisi nanga kokauka tozosala ngo ndeti tosalaka sauce ya mbisi ya kokauka tozotia mbisi ya kokauka na biso po ebanda sikoyo tokalingama te na beti po ekotela po ekotela na kati mwa mai mama biso awa po matungulu na biso ebela elenga ona baseli mai po matungulu na biso ebela mbisi akokauka deja na kati ozolamba ona mona bamama misu bazalaka omona alambi na ye deja nyonso azwi kaka mbisi abwaki likolo yo mpona nini ozoli biso osaleli biso nanu sauce ya mbisi ya kokauka après nde okotie na biso ngai na biso na kati mama Alice mpona oyebi biso verité nga nasalaka bongo mpo omoni sauce ya mbisi ya kokauka mutu nyonso mutu aza te alingaka sauce ya mbisi ya kokauka te biso nyonso tolingaka sauce wana sikoyo sauce wana yango nde mutu epesa kitoko wana na elengi wana na ngai na biso ntango tokolia yango wana sikoyo namoni baepisi na nga ebeli ozoka solo mama Alice solo ezobima mpenza ya malamu awa sikoyo tokozwa ngai na biso tokotia na kati ebandi kotoka tokobakisa mpe mwa ndambo ya mai parce que nabakisaki mpona matungulu na biso ebela bomoni matungulu na biso ebeli très bien sikoyo tokozwa ngai na biso tozotia na kati ya sauce na biso tozozwa ngai na biso tozotia après tokobakisa mwa mai pourquoi tokobakisa na mai sikoyo te po toza na besoin ya sauce wana ese marine ekotela nini na biso ngai na biso yango tokotia nano sikoyo te mais tokoumisa yango mpe te nayebisaki bino eza nango plat ya koumela te eza baplat ya ba 30 minutes donc ndenge esali boye tokozwa totiki yango ata mwa 1 minute kaka totiki yango 1 minute kaka après tokozwa sikoyo mai totie azelaki mokie etoki atie mwa mai bongo mama nini atie mwa mai après ekobakisela biso sikoyo ngai na biso na kati sikoyo mama nini tokomi na étape nini po tomoni deja ekomi kotoka neti mpo na ngai namoni deja boye kutu esi ekoti
malgré que na lia kana ngai te mais ce que là mais la moi papa moi ba tuna ndaku mona que non pona ngai c'est kokaki yango mama ni na moni susu nguba pembeni nguba ngo kuchanga na faire nini siko nde tozocha nguba na biso nguba na biso siko moni na sukoli maboko mpona retraité tozocha nguba na biso nde sikoyo nalobaki deja na ebandeli tozwaki nguba ebele te mpo gu mpe ya ngai fo ebima na biloko totyaki tozocha nguba na biso mpo awa nde siko papa eloge aliaka mpenza kati misaki awa nde donc totye nguba na biso me tokotika ngo bongo ke etoka mokie nguba ekopanzana mais fo tofina mpe nguba na biso mpo ekotela bien après bongo ntango tokoyoka te gu ekomi mpenza ya bien ya nguba ezeli nde tokotya cube na biso eza eloko oyo batiaka yango nde na suka mpo etikala na sakini osokotya cube magie bien avant saveur ya goût ya oyo batia na cube magie ekobima te yango nde tosalaka te soki otali na biloko na biso awa okomona mwamba deja esi ekomi kopanzana mwa ndambo tokotika yango mwa ndambo mwamba epanzana papa Tony yo moto olingaka fumbwa wana mama Alisa koyamba biso mpe tokolamba yango biloko mosusu ya moi donc bongo mama Alisa ozopanza mwamba na biso lokate na biso kati ya ngai na biso mwamba biso komopanza nabondi mpe mwa nini pilipili nabondi mpe mwa pilipili mpo solo kaka te me mwa nini ya pilipili boye nde mama Françoise Vita alakisaka biso kolamba ntango tozokola boye nde lisolo yango ezalaka nde boye voilà maman Alice tokomi étape yango ya suka on ayebisaki bino ke tokotya cube na biso na kati ya elibu na biso il faut bien totya cube tozofina yango bien omoni totya cube bien epuis siko tozobalela tokotika yango etoka mokie kaka po esisa saveur ya cube na biso voilà touti komona mama nini ndenge nini otili biso nguba en tout cas saveur pimbo oyo biloko ezobimisa nayebi te biso bao toliaka na biso yango te mais tozoba déjà solo mama nini en tout cas omeka kaka te mama Alice bamekaka kaka est-ce que yo oliaki yango ya nguba est-ce que yo oliaki yango mama nini alambaki voilà cher internet bolandi vraiment bolanda vraiment très maleme étape nyonso mama nini alandiseli biso po te asilisela biso elubu oyo vraiment toza komona siko mama nini ekomi na étape nini esili ebeli tokomi siko na kolongolela biso biloko na biso na moto biloko na biso ebeli complètement nazolakisa papa na biso Dieu donné biloko olingaka papa yango voilà cher internet bomoni ndenge nini mama nini alambeli biso nini ngai batia mbisi ya kokauka na nguba alors bolanzi yango na bokebi nyonso mpo bino moko bomeka kosala yango mpa na bino kuna
sikoyo passons à table eloko bato nyonso bazelaka yango wana papa Dieu donné na nsima caméra eloko tozelaka nde yango wana passons à table to déguster bapesa baimpression na bango ndenge nini basepeli na biloko yango eske ezangi eloko boye eske boye tolanda na bokebi nyonso. En tout cas, biloko, non. En tout cas, franchement, n'amour d'aller à Ngaïté. Et puis en plus, là, quand elle a dit et puis façon surtout Chingouba, même à Bakouya. Mbisi en Kauka, non, c'est du jamais vu. En tout cas, papa, le place aux autres ratés, je te jure. En tout cas, désolé. Mais elle allait lui, ouais. Sois calme. En tout cas, félicitations, c'était vraiment impeccable. Bon, parfait, sauce parfaite, et puis c'est coquille. Tout dans Nyonso, accompagnement Nyonso, Zaki n'a pas ni Nyonso qui. En tout cas, merci. Merci. Cher internaute, de bon, tout le monde a besoin de ceci pour lire. Biloko vraiment ezalaki kitoko mingi ndenge maman Marie oti kosala commentaire na ye vraiment boye hésiter te komeka kobandela kolamba yango na bandako na bino bolandela ndenge maman Nini atikala ya kolakisa biso na kati ya préparation nango kuna naza kopesa maman Nini eza na mwa eloko ya kobakisa par rapport à la journée ya lelo ndenge elamba. En tout cas, il y a des bébés, mais les mamans tout change il a mis. Il a mis tous les jours, tu sais, papa quand un restaurant, tout change. Tout ça à moi, tout le monde à moi, tout ça ma fout, tout ça ma fout mbila et ça la bien. En tout cas, il y a moi le na ka koloba, na zo pesa bambote na ko profiter na na pesa bambote na pesi mobile na ngai éloge yoka umbo. L'homme selon mon cœur, n'a pas si beauté, n'a pas si maman Chou, papa Chamba, n'a pas si maman Irène Isio. Moi c'est à papa Nicolas Bachie, n'a pas si Batunio so balingakanga jusqu'à Batunio so n'a pas si vino bambote mingi maman Françoise Vita, maman Janine Vita, tonton de Vita. Tonton Vicky Vita, Batunio, son appétit de Bambote Mingi, merci. Voilà, chers internautes, comme il y a sur l'émission, qu'on a qui coupé sa mbote na ba internet na biso nyonso balandaka biso botikala ko liker vidéo na bino bo s'abonner en tout cas massivement à la chaîne na bino Polymédia TV, la chaîne de maman Françoise Vita. Voilà, tout comme il y a souka, na pesi bambote na ngai na monde entier en tout cas ba onyo so ba kolanda biso, kuna na pesi sous les États-Unis, Thierry Koyazo, na moi si na maman Mati, na pesi Ligi Atom, na moi si na maman Raissa na moi bébé Kate, en tout cas na pesi binonyo so ba biso, maman Janine, papa Richard, en tout cas bozé belé. Na baleki ba tonton bozé belé tellement famille nanga pe na pesi ba wombo. Voilà, to pesi famille yoka ba bisous kana maman Mélanie yoka. Voilà, merci beaucoup et merci surtout na papa Dieu donné na sima ya caméra. En tout cas papa Dieu donné na moni olé. J'espère que Toli OK on peut bien ta maman de Kessi. OK on peut bien, voilà. Merci beaucoup et abonnez-vous sur la chaîne Polymédia TV. Bye bye. Bye.